Bien, notre cher fidèle de www.talalelonews10.com, merci d'avoir choisi votre émission Talalelo, une émission du genre socio-culturel, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Botalatala, Talalelo, dans le cadre de Mekato plus introduction, il est Mbokate toujours dans le système Infokama, des télémas. Interprète tout so ngana bimebino anda kuna site na bino tala lelo site onzamba sali mikolo site eza sika lokola kaya desena ba dessinate site yambaka mutu tout a distinguer domaine nayi pe site ebetaka parcours na c'est-à-dire ozalaki nani po komi nani yango intitulé za tala lelo pe site esala ka bo découvrir ba mingi obo ba quitter. Quant à moi, je tiens à remercier staff technique Nanga Mobimba, na caméra Daryl et Diwantessa, Toké Kuna na montage El Sibli, mon Nevin Poutou, monteur Nabiso. Un grand merci à Baïtou, Bopé Sara Confiance. Un grand merci à la mère Mila, mère Boss, pourquoi pas la Mima Wetou. Ezanini, Ezali qui Bakangi, leader espoir Ndoki. Nango Botalata la bi, oh, Dikambo ya Namboga Nabiso, Kindoki. L'été est bien monté. Yango Botalata la lobité à Koko Mandenge Batangisa biso na déontologie journalistique aux informations en source et pour traiter pour diffuser. Botalata la bien kosa miko ba na balabalata à Koko Mati et pas bandeko oyoyo. Bamba viva événement leader espoir. Mais toujours interview pe quand bango pe kala militaire wa na pesa na mbote bongo yé moko vraiment na tango zo mena mai banzaka source Mama Titi Pedro pourquoi pas Maman Elisa Pedro. Un grand merci na Malela de Londres, les champions tout continent. Merci beaucoup. Talalelo, 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 ezanini, ezali qui leader espoir Ndoki. Bon là leader espoir toujours là bino na ma image partout. Nenga comment évoluer et pas dauphin et puis comment évoluer pas Fali pour pas azala qui souhait pas Fali pour pas longo pas Fali pour pas mais tous les qui dans cela le rôle la pe botalata la solo leur bien to ya boye bandeko bokota ba camarade leader espoir tout ça bongo na centre na bango mais boye bikaka centre faut moi combo et bomana nous parce que les logos importés zali likambo ya lisolo o ezobeta mbote camarade mbote combo na ba baotala combo na nga exaucer kikonga mbote ndeko mbote combo nani Josué bongo yo combo nani John Pouy bongo yo combo nani Sevino bien sûr to yoko kutabino na centre mais moyen to kota na kati ya centre te et siga banka da rabino pour kuneza institution mususu mais lisolo ezali nini ko batu bazoyo ka partout dans le monde que leader espoir Ndoki ezanini non pona yona ngapona nga tozalaka biso 5 personnes tozala transport tokita Gombe toke Gombe tolomba ba papa mo babengi biso bana boya tia surtout ça bozo ba pina obo to pia binombo toke to menga pina tozongi pe ba pe biso mo to fandika bo to sara ba je to mo razu libanga abambinga libanga mutu plaso wana bambakyo li nano feli abambinga libanga ntula bambinga libanga mutu andiola ndabiso bambiso mabanga biote bikaka ezaka kaya ba je wana wa feli nde leader espoir ok loba allez là ba mi biso libanga to bika to yaka luka ya ba je to sa ba je andola ndabiso to maka andolo baloba yo moko ando seka mo mi ba masalo wana camarade na bino wana tabokendaki Gombe wana donc mutu to ba ke mutu e boujaki et puis a commencé la bino tanga azui libanga bambio na mutu yo kanisi loko ezalaki ba je nzoka nde mutu e bouger nzoni mutu e bouger allez là to sa ba jana tu fais pas te bien feli allo basute feli allo bate to te bambo pour tout transport te c'est feli andola na c'est feli tout ça transport to ke ngase to ke kama kolola sana bite ya boni ale tozi tando ya tozi nino victoire to matabwe atomboki to pia mbongo nae
Topie mwana ndio bundesa biso aninga ko bazaki na bango bakimi na bango si twene awa alo balisute so moni batanzela alanda bango alo bakutute to ba ke fela comme baba comme baba alo bate ata botune ndeni alo me alo bate ti yake tona victoire topie biloko alia so nanga kenda les gens pesa mata vitalimana token akene gizma liloba ba PJ a pétrole ja pétrole l'air ameli na kokosula na maloba mwa ebimi la kosolo ba se nini ba se ne sabon leader mtakomisa ke bongo so akutana leader ana monte mon awa so vous monte na bakisine na sana izana monte ale tie de zengi boy akomolo wa bien ti le pe aloba. Bien sûr, le partout dans le monde, ezali émission na bino tala lelo toloba ki to yamba kaka ba mission to yamba ba mission ba professeur matanga ba maramutu bomo na mamutu désoleka mais tala lelo leader espoir oyoyo ba tutu ba yebi partout dans le monde artistes et musiciens mais e bani ndenge nini ndekwa ko mababa ba camarade boze belé on a ko ba cheke boze belé dari de artiste azozwa image awawa pourquoi kaka botangi kombo ya leader espoir pona nini ezala na victoire Feli Alomba leader sko azoya bazaki 3 personnes bazaki 3 personnes na leader na de bakamadine Feli mama kange yo yaka piambo nanga ando beta isinga ayoso beta ngana salo tingana na mbono leader ando wanga nanga na lelo noti Feli bandi obeti asi yo loko betinga na la sokenga na leader wana munoko ya leader espoir alobi bongo tolali nango petit toke gombe tipenda komi baba tipe akene kisa loba aboni alobi siko ndenge yo moneli vraiment est-ce que si bozu peta okuta na leader espoir vraiment binonos okuta de na leader espoir te depuis akoma baba ti lelo tokuta na anite. Est-ce que c'est comme appelle amateur qui est leader espoir maloba aloba qui yo au moins l'action master comme baba muté bouger comme bamba ko beta bino mabanga comme ko sidika. Est-ce que leader espoir pe ça yo quelqu'un qui na ba camarade bozana ba bureau pe leader espoir ici pe mais selon pe comme amateur kuna ayo kati ba kamadi ni bazali si là on est sur la carte centre place tozawa si là comme baba kamadi ba ke bisa leader est-ce que leader le ben leader alobelo te atinda kama loba neza we biso nyoso bazwa bon pe ba bete biso to zima to beta bon benge kabwani. Merci beaucoup tous apeka to continuer toujours pena bande kona biso on a évité vraiment pour na yo vraiment par rapport à réalité o eleki leader espoir comme si masala bango baba leader espoir comme si masala bango baba ye na évité vraiment pour na yo ngai na lina lobaki makambane bandai na victoire babunda na Feli leader tango kenda zo moto to kenda etika pona Feli alanda ete to tiki alobi kao ye akokomisa Feli liboma ye mutu leader ndazolo babo est-ce que bozo belo bozolo ba alobi na tongo lelo na tongo etana akoma liboma siko tokenda gombe akekoma liboma kuna beti biso atombola yeke kutwa bambie na se masa na bino mo bokendaki na ye mais tala lelo ka ndeze miso tala lelo Sidney Ilanga na impression Claude Ndombasi tala lelo masa mo bakendaki asama mais mutu ebouger donc mutu ebouger ti ndebe seki bomemie boye neti na centre place boza to komi pe awa akomi oyebisa ke na pia mbone na ebise nana mbono te azima banga linga beta na ebise kota na centre ngwana yalo bake na ebi centre ngote donc awon ado ayebi susu na centre ngwana te Jésus Christ alo bake avani lo libosa lo pango bati ngana ngana loba. OK merci beaucoup camarade yo pelo oni ko baksa alors quoi peut comme ko chiter vraiment pelo na lina baksa amasa biso ki faze batika ba makamba kota monde mabana yango na ngana loba Batikango. Mais est-ce que yo pe ndongo zana poko tellement mambo wana te po yo poza rappel libana marqué bazo encadrer bino. Pona kutima na centre ma bazo encadrer bino kitoko makasi. Te nga kota monde na te. Nga kota monde na te. Est-ce que yo po sambela avant? Na sambela. Po sambela wapi? Na sambela catholique. Sambela catholique. Est-ce que ça un verset biblique mo oyo yebi? Te. Un verset biblique mo yebi te. La yebi kasi
naebi verset biblique on a ebi à Samiso ndenge nzambe apesa makasi. Gloire à Jésus. En tout cas, Nzamba Pambolo, le rôle Ibeka Tamoko de Toba, toujours une émission Tala Lelo. Ceux qui mission à 30 minutes inédite, ce qu'on retenir, Moko Gloire à Jésus, Koumissa Nzambe. Mais puis, comment chiter, mais moi, je vais découper, n'habite par rapport à l'Isolongo, pour nous, vraiment. Espoir, à côté babundaki na masana biso na victoire, mais il fallait sukela bango mbalega mais yake comme ça na ndenge mususu na ndenge nae tiake baby ça est tête mais c'est la même. Merci beaucoup vraiment baibota la biso partout dans le monde. To yebi que ça qui vraiment passe makasi comme on a baninge sika bazali sanga na yebi que babaka musapi moko skola elongité et ça qui plaisir makasi na baibota la biso partout dans le monde comme on a mwana lokola fazer leader espoir. Oyoyo bazo encadré par le centre a comme artiste et musicien et puis ti lilo mukini mbepesi chance mais yakoyoka lokola na mboka na biso mibeko na biso yebi kindokité yango botalatala moyen a confirmer yango pe na 100% exacté mais toyoka ka na mino kwa batu évangile selon Matthieu selon Luc des évangile selon ba camarade ya leader espoir ande ba utoloba to conseiller pe bande no so ba otala biso partout dans le monde. Moi prière ezara vraiment malamu na ba union so ba otala biso et ça vraiment pas si makasi mais ngala kolinga kaka ke leader espoir azape massa na bino OK bosolo lokana ye un jour peso bokutani bien si boza ba chege mais mamba bitumba ezala te po boyo kisape ba chef no baza na centre place bazo encadrer no pesoni na ite sona lo mabe olobi mabete leader apechi na biso to lukaka ye na ndenga mabete to lukaka ye poto zongisa ye azota mwana ba massa na ye sera na tamba kendaka massa na wa bando beta drum akoma liboma tilelo drummer leader espoir akoma liboma tilelo akoma liboma tilelo kutuye oyo kala mingi te ami kolomi bale azongi kutu bien massa na oyo Jérémy donc likambo biso tozolo ba bozo créer likambo be ezanini o ba tala biso partout dans le monde bozo est-ce que bozo ko c'est la mutu likambo be ezanini yo pe mutu bouja ki yo nga pene na be mutu bouja nga leader massa nga na yemba na mais ekoya keleketa mutu na bana sa subente siko pona yo pourquoi kaka na leader po azaki leader ko le gabino sa na succès ko le gabino te eza pona bongo te siko lo nini tina ibolo baka leader pona après ko ke ne pas fali kozonga ne pas do fait tika do fa bengane makambo ekomoyela biso do ba retour maman komo ya parce que conseil ni pe beaucoup pe ça ta ki ba camarade o beaucoup pe ça conseil biso to pe c'est pas ba camarade to tika nde bisimba simba to tika pe bilanda landa pe po komona mutu boye azaka eloko na ye ya osala eloko na ye na ndenge na ye mais yo ke landa ke ngape na sala tango bagendaka e pa fali kwa nini bazongisa bango bapesa leader mbongo bapesi leader mbongo bayebisie zwa mbongo pesa baninga no bazonga yo tikala beta na lisolongo ezalaki nini babanda bagenda bango nyonso tango bakoma kuna 3 personnes tango koma 3 personnes bapesi bango mbongo ndenge baza boye ye na massa camarade yako kota massa nanga Jérémy na mwana na mususu na drummer na ye bapesa bino pe mbongo po babibi no bozonga leader atikala bapesa biso mbongo babito zonga leader atikala okende fala kende ya poto asali bapebisa leader zonga kiso dauphin apesa ki fala apesa ki fonani dauphin mbongo apesa leader so aswana pa leader to ebite ozonga leader azonga ki enta ba masanga balo belange ba mona leader olukisa onga na ba olukisa yango na leader ki makoto. Merci beaucoup vraiment. Bozamala boto tigala boto clôturer vraiment émission na biso. Un grand merci na baitu bota la biso partout dans le monde ezalaki ya bino bongo le mbokati de la presse Julien Botalata na micro ya émission Tala Lelo. Un grand merci na baitu bota la biso vraiment partout dans le monde na rolinga vraiment to salaka musa ndenge za boye na rolinga mabo s'abonner pe na site na Tala Lelo na repesa mbote bongo na bae oyo balinga pe vraiment musala ya Botalata la wana moni mbala moko malela de Londres pourquoi pas la marraine
la marraine motema ya papa Tosé, pourquoi pas na maman Elisa Pedro, maman ya mère boss Bella Dinganga, mère Milan, Mima Wetu, Mima Minage, na bigoza partout, Freddy Mayemba ba Freddy Junior Kosi, partout vraiment. Na pesi mbote na Didier Masuki, na pesi mbote na Baitu Bota la biso na Nadia Masuki pe, ye pa linga émission tala lelo, na pesi pe mbote na Baitu vraiment bolinga vraiment émission la nota. Bo comprendre na bino ambiance ndenge za ambiance ezali zaka ambiance ya to ya minde bino enfant de la rime. Lelo to yambi bango na image oyoyo, mais na biki bukamik te bo découvrir pe mamususu. Na pesi pe mbote ba site nyonso sara musala malamu vraiment partout sika bozali. Un grand merci na honorable Kapeta Benda ndenge zaka toujours, c'est-à-dire que so bomoni encadrement o nyonso yo ya bano nyonso bazamba pembe na botalatala ndenge zaka toujours tozo sepelana bango elongo tozo baga toujours bo sepelaka toujours na www.talaLeloNews10.com bo message nango. Un grand merci vraiment na mère boss Bella Dinganga na baitu balingama maman Marie Kalou, maman ya Cédric bambote na bino nyonso David Diwantesa, mère boss Mima Wetu, merci beaucoup vraiment. Bunga 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 ya bunga 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 no ganga bunga 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 ya bunga 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 bunga.